Chers internautes partout dans le monde, bonjour ou bonsoir et pai oyo tokutani lisusu. Ndenge tolobaki toujours sur www.bomokoyamboka.com, chaîne nabino oyo to site nabino ezali toujours na temps pe à l'air ya ko informer bino ba nouvelle nyonso oyo za ko leka na diaspora pe na République démocratique du Congo. Lelo oyo to kolanda information moko oyo ezali très important biso na bino ensemble. Oyo polémique qui vundu et sali makasi kat na RDC pe ki titi sikasikoyo awa na diaspora. Et sans plus tarder, tozali ko former numéro ya téléphone bokoyoka nani oto sola naye pe akoyeb sabino problème nini oyo koyeli maintenant na Congo aza en danger de mort ou pas, vérité tokoyeba yango bino na biso ensemble. Tozali ko benga sikasikoyo téléphone ko former directement na Kinshasa et pas ya vie ya mutu oyo ezali en danger, je vous dis, entre la vie et la mort. Tout de suite. Alors tozali ko benga directement Kinshasa. Tokoyeba nani oyo tozali ko benga na Kinshasa. Téléphone est sonné. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es ici à Kisinjora? Oui, Zalingai. Et là, c'est Raphaël Kachama, il y a Bomoko Yamboka. Oui, Mavela Namopa. Oui, tu es awa na en direct, il y a chaîne Nabiso, il y a www.bomokoyamboka.com. Alors, dans le moment où tu as koloba, téléphone est en écoute, et est enregistré pour les canaux site Mokili Mumbaba Landa. N'engeni ni yokuna. Ouais, ngani na zabu écoute, bali ba kuti makasi tena na amenacé. Depuis vendredi, na bana na barumbu, bana quartier bazo sanga, type moko ya land cruiser ezo lukangai na Mercedes. Depuis vendredi, wana. Lelo na tongo na pinika dans lequel chez ba voisin na mona kaka type koti mbao na lukango na ngai basoda bakoti ba uti parquet bakutani na noko na ngai oncle na ngai se bango wapi convocation balingi bazala ngo te bana mandat d'amener balingi bakotona ndako noko yebisi bango mandat na moza bukanda moko te bokokota te bango wana de 7h à 13h de 7h à 13h nde bayeko kende balobi jipe atindi bango bakanga ngai bazwa ngai mbala moko batinda ngai na prison na kosamba te wana makambo yebisi noko na ngai batiki mpe nimero na bango mele kopesa te toka baza basoa na kopesa te noko na ngai moko auti kobenga bango asaka na deniat balobi na noko na ngai wana te jipe moto atindi bango bakende mbala moko prison. Mais c'est quoi qui s'injure rapport à Katayote vin olobi que jibe atindi batu atindi ba policier na jeep nanda ku po bakangayo kende directement prison tolingi toyeba na problème nini oyo jibe atindi li batu po bakangayo kota directement prison bango ndenge basoda noko na ngai pe azongisi bango na place po noko na ngai tanga mingi na vanda na ele ka mama na ngai ayebisi bango bazolo ba makaba ba musique nga benjure na zo ba te benjure ni yango noko pa bani ko expliquer bango est-ce que soki mutu ela ko kinchibe qui est pour échapper on a la sala qui est nani aboti simona tsuka elo mo besushi be piana yango wana me batuni de senyande wana a benjure na zo ba te ko na ba kopia le qui yango afiriki po noko pe loka patanga mingi a discuter na bango fort de 7h à 13h ba ba discuter noko pa le bango ko kota na palette ko bazaki na mukanda ko ba ko contrôler ndako te noko ba biso biloko ne mungi ezabino yango babangi biso ba ko tele bana kwa na me ba longwe na 13h donc ko na ko tinda mettre beaucoup na ngati de puna baza ba grande distance ya bombe. Donc bazalaki na mandat d'arrêt pe na mandat de perquisition te eloko moko te bazalaki na mandat de perquisition te ono ko senga bango mandat de perquisition pour contrôler ndako ezala bango te asengi bango convocation invitation ezala bango te bazaka na mandat mbala moko osanga bakende na ngai na kosamba te na depression ba problème eza yango wana
Bayaki ba policier combien? Bayaki ba policier combien? Bayaki babi bazaki non quoi baza plus de 12 personnes. 12 personnes. Bana tennis puta. Bazana Mercedes moko na titre premier à la prison. Depuis vendredi bana ngolukanga depuis vendredi. Bosiko bango baye ko kanga yo pona ba polémique oyo ndenge yo lobiki olobaki ya mwana ntuka jiba boti. Ba ko kanga ngai pona ba polémique oyo ya Kofi ya bango ba singi Kofi bazomona ngo normal. Si ba za bakanda na ba lobi tanda Phoenix. Là mutu na yisa ba combattant si ba beta Phoenix te. Nous se voilà apporter dans la plainte. Bosiko est-ce que Kofi sikasiko ndenge yo côté là qui a sali quelque chose pona yo? Kofi olomide la komeli message alobi na ngai shi baza eloko moko te soki bakangi yo bakopimisa yo osali eloko moko te saposa yango wana abi soki bakangi yo biso tutala barelation na kopimisa yo bakangi yo lelo na kopimisa yo osali eloko moko te makambo obomi motu te bakokutu bafinga na makasi naza na tan kutu ya kofunda barosonga mbite bamusaka te nayebi bango te soki nesi bafunda afingafinga ye moko nde olinga na samba na nside kopela baba ata samba na bapublicité banga bebelebele te ngala ye toza komona na kala mingi te na pofero bile toza komona na kala mingi te atinanga tokotana na 23h26 se makambo ndenge eleki sikoyo yo oza wapi sikoyo wala batomela ngai kaka nde tokobe ngai mpe nazalaka ya kobatama kaka yebika mwana lobi eza te nazalaka ya kobatana mwana so asunda koza te bosikoyo bana bazotambola bo marché bango mobimba na bapolisi ya commune ya barumbu sikoyo bana poto batuni est-ce que numéro na yo to publier yango sur l'internet to pesa bango ou bien to garder numéro nanga bokarde yango mpona kangi ba numéro mosusu natikeka oyo mpona bi oyo ezalaka bino bokoki kopena ngai donc soki to comprendre bien vi na oyo eza en danger ozali maintenant ya kobatama ya kobombama parce que plus de 15 policiers oyo jiba tindaki baza koluka yo bakanga yo bakena yo directement na prison soki to comprendre ngai moko namoni bango bao bamoni nga te ntango nabatami na ngambo pa voisin ti baza kokita ntango nazokota kati pa voisin na nga bango baza kobima na point mamo namoni système lokola nazango esprit nakoti na ndako ya mama mo atekaka kwanga naza komona bango makambo nyonso nde bazokita miso nde batelemi na babalabala bango bazali komona ngai te ngai namataki likolo na ndako etage ya peti na nga ncube bazomona ngai te naotala bango makambo nyonso baza kosala ngai moko namoni bango ngai moko bosikoyo nalingi natuna appel nini oyo to message nini oyo ozosenga na diaspora mpe bato ya mayele bahomme politique oyo baza na posa ya démocratie na mboka mpe ya justice esalama appel nini ozokosala mpona bato nyonso bazolanda na moma appel nga nazali kosenga boye soki bakokanga nga na nde bazolinga nga kokanga batie chita wana baotambola nango te nga nazali mutu nayebani babandaki kolukanga depuis vendredi babandi na bapari mona o marché soki naleki kaka iso nzoka keba bato bazoluka osiste nakende sala oyo nakataka soki ekona biteba tiki moko alani christian balukanga na point normal na convocation na kokende kosamba baloba isi bakatosala na ye pourquoi isi bazosa bango batindanga mbala moko na prison po peti moko azaka na bango kadoko na roger emen bazaka na isi yebisanga ke isi balobi akozala te il faut loi ezala mboka oyo loi ezalaka soki alingi tosamba na ye batinanga convocation na kokende na ngai me ya kolukanga na bandenge baolutilanga wana sa convocation po balakisi na ndako mokanda moko te balakisi mokanda moko te merci mais est-ce que vous avez appel na bato oyo yebi to na avocat to na homme politique oyo bato bazo kobundela mboka pour la justice bako ko intervenir pour kota likambo oyo naza kosala appel na bakonzi mboka nyonso baza kolanda nga na RTC ngai naza mwana bango naza mwana Congo nali makambo ya musique ingire ezali ofingi mutu imbécile zoba comme ça il est prêt wana eza ingire soki nalobi kofele kisebe na musique ezali ingire moko te oyo esi batinanga basoda epele ndenge wana nga mona otina somo
ekone ndenge wana bakonzi ya mboka bakatela biso likambo oyo te batika kofinga kofi olobenge na tete bazofinganga meme na televizio mpenga naza na dsec bakonzi ya mboka nga na osenga bafie na biso bafrancis kalombe bapapa ndeke mbuta gouverneur na biso ya ville ya kitasa bazali ebele oyo baza kolanda ngai bakatela likambo oyo ya kofi na kine bakata yango esila mpona nakomi attaché bango kutu basali bainjira makasi taka mponga na lobi ke kofi aleki chine na misi yango isi bazongisa makambo so ya zenit ke ngai batina ngai na prison. Bon, sikoyo eza vraiment susu makambo mwana ntuka vraiment te eza makambo ebele bapoint ebele ya zenit ezali makambo nyonso tosangisi mais zenit nga naza kuna te zenit esesila zenit ebetama te esesila tozaka makambo ya pour le moment ta makambo ya mikolo toza makambo ya mikolo. Merci minu mama batuzalona kofiro mide nayokanoma mokofiro mide akoyebisa ngai c'est tout. C'est mon grand frère. Merci maman. Appel na yokani partout dans le monde. Toza ko transmettre message na yo pe image o toza ko filmer sur www.bomokoyamboka.com site oyo eza ko informer toujours à la page ba congolais pe ba diaspora dans le monde. Alors toza ko tinda yango tout de suite sur ba net partout dans le monde. Po bandeko na biso oyo baza ko bundela Congo baza ko bundela mboka na biso libanda na pays bataille biso makambo oyo toza na posa ya démocratie ekota kati na mboka liberté ekota kati na mboka soki justice ezali il faut ba mandat d'arrêt ezala il faut ba mandat de perquisition ezala il faut nyonso ezala en ordre ndenge toza ko senga ete 5 chantiers ekende tolingi ko beta lisusu sete na likambo oyo touti ko landa tout de suite là na téléphone en direct ya Kinshasa na artiste na biso munene alanga nzembo oya bengami na kombo ya Kisinjora bino ba combattant o bozoko bunda pona démocratie pe liberté na mboka na biso ba congolais o bozali na tous les 4 coins ya monde o bozali ko bunda pona démocratie bota la biso likambo oyo tozali na posa mboka na biso ezala na démocratie. Comment tokoki ko menacer artiste mususu tout simplement pour basali d'échange de paroles oya lobby à l'équipe muninga oya kuna lobby à l'équipe muninga otindi 15 policiers parce que oza na mbongo oza soki millionnaire to yebite oza influent oyebani partout dans le monde otinda ba jeep baya ko kanga muninga kaka boye sans mandat d'arrêt sans mandat de perquisition rien du tout parce que oza influent. Est-ce que mboka na biso vraiment ndeboyende to kotambola démocratie tozo ko luka pona mboka na biso yango oyo toza ko senga na ba avocat minene Francis Kalombo solution yo muto simba ba dossier ya bato ebele ya minene ya bato basala kombo basali na nzambo babima na kata lubwa kuna na ba position moko oyo tondimaki te botela biso likambo oyo tobosanite le gouverneur ya ville ya Kinshasa André Kimbuta et pas Yozali taila biso likambo oyo nzamba pambola bato nyonso oyo bazana posa mboke kende liboso sans oublier ba combattant à Belgique ba combattant en France ya Londres et pas Yozali nzamba pambola bino ngo toza ko tolingi ko loba ete toza ko senga na ba maître oyo bataila biso makambo ya justice sans oublier maître Kwadi DG Mayas toza na posa justice na mboka na biso sans oublier ma fille Gracie Kachama et sans oublier l'impératrice Kati Chibasu, maman Yomoko Yoki Makambo Hotel sur le Camboyo et Tobo Sanité, le caméraman le plus réputé du monde, toute la ville en parle, Jean Belva, Oya Sokola Biluline Tina film et Bomoko Yamboka, Oya Simbamina Yemoko, Momo Digital, Patrick, et si Kaozalina Suède, Nalibota Mobimba, Tokutane prochainement. Pe tobo sanité ba combattant o bazali kati na République démocratique du Congo o yabino Séraphin Kachama na kati ya www.bomokoyamboka.com.